Shalom, shalom, peuple de Dieu, napesi bino mbote, sika bozali, na kombo ya Yesu Masiya, mwana Nzambe, kombo mosusu ezali te, mobele kombo na Yesu. Différence po ezalaka, Yesu aza moko, Bible elobi, il est comparable. Donc tokoki ko comparaka Nzambe na biso te, na banzambe mosusu na mokili oyo, po aza unique. Yende le véritable aussi, oyo biso toyebi. Nzambe onga na bondelaka, na yebisa bino, eza choix na ngai. Eza nzela nga na pona. Mutoko a changé ngango azate. Pe mutako ndimisa ngai banzambe mususu azapete. Parce que na mokilo mutu ana choix na ye. Wa linga vanda bala Yesu abali Yesu. Akomi mwasi ya Yesu. Donc na bengi bino boya na Romain. Boya ko tato lelongo na ngai ki Yesu azali kolo pamba te Nzambe mutu asekisa ye. Ndima yango na motema na yo pe okubikisama. Bible ezoloba na 13, mutu nyonso oyo abondelaka Nzambe akobika. Donc mutu nyonso abondelaka kolo akobika kaka. Nena uti koloba ke notre Seigneur Jésus, il est comparable notre sauveur. Eza choix to sala ya kondimela pe ya koteya ye po te Nzambe mususu azate. Kote ya Yesu eza moko ya bolamu, ezalaka héritage. O biso tozwi tokita to mata futo tika yango. Paulo Pierre bapôtre oyo yebi bazwaki yango bakenda nango te batika yango. Eza héritage moko boye soko kamati yango donc yo zwaka alola. Connaissance ya nkolo tikela basusu awana se na moi. Ba ope bakoya sima kobeta libakota na vidéo na azwa implice na vie. C'est ça. Oyo ko memela pe connaissance o yepe ke ko tumbo la connaissance oyo aza nango azwi délivrance pe azwi héritage ye patiki yango. O nyonso tozwi awa tokotika yango awa. Bolamu akolo eyela yo wapi eyeli yo awa. Zwa yango kendo tikela yango pe ba susu tika Nzambe ya Israël apambola biso totika moma oyo na maboko ya Nzambe. Bible lobi mutu nyonso abondelaka Nzambe akobika. Lelo tozo yekola lisusu pe tozo tanga makomi na Nzambe. Pona nini biso moko bato tolingi kobika te pandake lobiko deja eyelaki biso. To bondela Nzamba bo santo, to pambola itoseka moma ona maboko molimo mo santo. To bondeli na kombo na Yesu Masiya. Yawe na pesi yo merci po toza Nzambe lokumu ezonge pa na yo. Yo nde bomengo na biso, yo nde héritage na biso ya kutikela bana. Tika te Nzamba bo santo pambola mana yo pote na grâce ngolo sali biso ya koyeba yo. Pe kolo na yebi kolelango eza monene tokobondela pote yo kolo tinda eso basali mususu. Oza Nzambe nguya tokabi moma ona maboko no tika nguya na yo wana efinika biso ebomba biso puissance ya loboko no se manifester na vidéo oyo. Tia maloba na kati na biso ekolongisa biso zwa contrôle ya corps ya âme ya esprit na biso nkolo. Tika te kombo na yo nde kende sango tika nguya na yo pe puissance na yo misala na yo ekende sango na kombo na Yesu Masiya. To bondeli bongo Nzamba bo santu video ememela moko bolamu yo za Nzamba motema ya malamu. Esika nyonso bazotalisa malamu na yo bolamu no pe talisamaka. Boboto na yo ezalaka. Ozali kolo. Yo moko ozalaka na sima liloba na yo pona kokokisa. Tika te okokisela bandeko na ngai oyo bakoyoka na tongo lelo na kombo na Yesu Masiya na bondeli bongo na lobi amen. Bolamu ya Nzambe etalisama na bavi na biso. Tika Nzamba Israël a pambola biso. Yo fongola Bible na yo ngana tokotanga lelo na Bible ya Jérémie. Tokotanga na Jérémie 25, tokozwa 4, tokotanga ti na 7 et tokoloba okolo atikati na biso tolobela bino na nzela liloba na ye. Natangi makomi ya Nzambe. Nayebisaki bino ke la parole eza mwinda eza vie ya mutu eza héritage. Soki okufi pauvre ezaka yo moko mutu lingi. Donc richesse oyo nga nazoloba ezali richesse ya mokili oyo te. Pona nyonso tokozwa na mokili oyo emema biso nulle part. Oyo ya malamu ezali oyo tozozwa kati na bonzambe. Soki omoni Nzambe boye tabimela o lokola apôtre Paul na ndenga bimelaki na route ya Damas.
mona ye ata na travers liloba na ye moko nano mona par rapport à liloba na ye parce que ye nde liloba na ebandeli ezalaki masolo na ye mpo te ye ezalaki liloba me ye moko amoni kaka baobeta masolo na nga me bayebi nga te bamoni nga te tika nake komimonisa nga moko ayaki alataki nzoto ayaki nyonso wana ozongoka awa bomoi ezaka awa tangaka bible mpo te ozwa bomoi kotangaka bible te mpo ememela kokufa bato mosusu so oyebi te bakokufa me kufa na bango euti wapi awa estce bozo comprendre ngai nde omonaka bato mosusu eza paster aokufa kokasi kufa ne euti wapi awa liloba na nzambe babalola yango te liloba na nzambe babungisela yango bana nzambe te liloba na nzambe ezaka wana mpo emema bato na bomoi mpo emema bato na sali soki ozwi maloba na nzambe obaloli yango okokufa donc eza yo obengama te mpo oyotangela bana na nzambe makomi na nzambe mpo to yo ozosalela yango na ndenge mabe na mayele mabe mpo nozwa mbongo mpo nokotya bango na boloko bango baolanda lokola yo oyebi yesu nzoka yo oyebi yesu te eza mpo omema bango nde na liwa mais comme piège motambo otieli bango papa na bango liboso bautilisaka ye te mpo na rise ya bacorps ya baame ya baesprit ya bato ya kokangela bato badon ya koluka kokweyisa baninga ya koluka kotia baninga na baboloko te parce que bainspiration mosusu omona moto azoyemba nzembo azwi yango na verset biblique boza d'accord na nga non banzembo mosusu ezoyembama toyembaka ewutaka na verset biblique me ye azwi lisusu mabe kufa akotisi na nzembo wana me yo ozomona nini nzembo wana ewuti na bible eza inspiré par Dieu mais non ye aza na inspiration na ye me mpo abombama aye awa aye kobomba alati maske mpo te abomba asala bato mabe botika nayebisa bino ava tokota na mozindo ya connaissance na biso tozwa leo na nzela liloba na nzambe ndenge bato balataka bilongi ya bato mpona kokende kosala baninga mabe mpo na konuire baninga eza biblique bazwa yango na bible ntango bozoyoka bible ezoyebisa biso bakozala lokola babrebi me na kati na bango bakozala nani balourd viscere brebi oyo balati elongi na ye nani nde maître na yo balata elongi na ye balata elongi na ye makomi batie liboso yango wana ezalaka oyo boyebaka sikoyo inspiration boyebaka bandoki balata bilongi ya baninga mpona kosalire bareputation ya baninga bazwango awa na bible fo koyeba kointerprete parole bien mpe koyeba bible malamu soki oyebi bible malamu okanga bandoki nyonso inspiration basalaka na bisa bino satana azwaka ngo awa ase déguisa ange de lumière nani pole eza notre Seigneur Jésus ye azo déguisé la parole au biso bazoyebisa biso bakoya lokola babrebi bakozala balourd viscere brebi aza nani notre Seigneur Jésus amipesi mbeka soki otangi Jean okomona azoprésente lokola niama ebwele soki otangi bible ocomprendre même ata na apocalypse tu vas comprendre que balataka elongi ya yesu soki otangi lisusu bien apocalypse okoti na mozindo là où tu vas comprendre que bête oyo azobima na mai elimo oyo azobima na mai ya maseke mibale wana balobi maseke na ye kokana na ya mwana meme botanga bible bien maseke na ye kokana na ya mwana meme me loko ni bayaki kosala bayebaki eza mwana meme te elobeli na ye komitungisama te luka nzambe okangola na nyonso mpe akodelivre na tout tika nzambe apambolo j'espère que bososoli malamu ke bato mosusu bakozwa bomoi awa bato mosusu bazwi nde kufa emema bomoi na bato oyo nzambe apesi bazwa bomoi ememi kufa ignorance na bato bazangi yango bali koyeba verité ya solo te ngana kanisaki so okendaka na butu wana osala ta démarche Nicodème asalaki butu Nicodème azobima Nicodème bamisu balali so pazaki na mwasi atiki mwasi na pongi do Nicodème abimi na butu akeluka Jésus
connaissance. Mais yo zobima na butu pona koluka connaissance nini? Point d'interrogation. Yo moko yebi. Tika Nzambe asalo bolamu na nzela ya parole na ye, fungola kasi makomi na Nzambe, totanga na bino liloba na Nzambe. To interpréter la parole de notre Seigneur Jésus, notre maître. Totanga liloba na Nzambe. Na yebisi bino bolimbisi libota na Nzambe. Totanga kama komi na Nzambe tozwa connaissance. Mais po imema biso na bolamu. Toi na Nzambe mosusu te. Le Dieu de Jacob aza vivant. Azobenga biso moko Israël ekolo ya Jacob. Ozaka ekolo nini? Ya Abraham, libota ya Abraham, libota ya Jacob. Mais ba branche kabwande tolbaka ekolo ya Neftali, na ekolo ya Jida, na ekolo bekolo kabwana. Yo pe luka ekolo na yo. Oui, na réalité na koza mutabandundu. Oui, na réalité na koza l'école musumuluba, muyaka, mukongo, mais na spiritualité, ozape na ekolo na yo. Ndese Rebeka za ekolo ya Jacob. Esaïe 53 et 43. Kola pesanga Israël ekolo ya Jacob. Na ekolo na ekolo ya Jacob. Tika Nzambe bosantu apambola bino totanga makomi na Nzambe yo bikite. Pona nino kangi motema oboyi kopika. Natangi na kombo na Yesu na yebisaki bino deja toza deja na Jérémie 23 4 à 7. Yahweh alembaki te kotindela bino basali na ye. Ba prophète kasi bolingaki kotia matoi te, bolingaki koyoka te. Bozalaki koloba na bino Yahweh alobi boye. Moko moko na bino atika ezaleli na ye ya mabe pe misala na ye ya mobulu. Boye bokokoka kofanda na mboka oyo napesaki bino pe bakoko na bino po ezala ya bino seko. Botika kolanda banzambe mosusu. Wana eza conseil. Botika kolanda banzambe mosusu, kosambela yango pe kofukamela yango. Botika kopesa ngai kanda. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Botika kopesa ngai kanda. Donc, soutangisi si omona que un père avec plein d'amour azoloba conseil na bane na pourquoi na tongo na midi na bandela ngweza malamu sisi. Botika kolanda banzambe mosusu, kosambela yango. Botika kolanda banzambe mosusu, kosambela yango pe kofukamela yango. Botika kopesa ngai kanda. Botika kopesa nga kanda. Donc talingi osilika te. Abi botika kopesa nga kanda. Na bikeko oyo bozali kosala boye. Na kosala bino mabete. Botika meme kopesa nga kanda. Botika bikeko. Botika banzambe ya bikeko. Banzambe mosusu. Botika kofukamela bango. Botika kopesa bango mabonza. Bofrande bopesa bango pokwa nyonso. Liboso na les offrandes. Botika kopesa nga kanda. Naza aposo osala bino mabete. Donc mutu ye moko azoluka Nzambe asale mabe. Nzambe oboya. Aboyi na ye. Awa abona ye. Kasi boyokelaka ngai. Boyokelaka ngai. Ngai Yawe moto na lobi boye. Kutu bopesaki ngai kanda na bikeko oyo bosalaki. Bomelukelaki bapasi. Bopesi kanda na Nzambe. Bomelukeli bapasi. Na se na moi oyo doki mutu soki alingi kobika. Aobika na ye. Nzambe ana bolingo moko.
ezanga suka. Atozo lela na sa makolo ya Yesu. Atozo mona pasi, monela pasi na sa makolo na ye. Mais pourquoi oke kondima banzambe oyo ya solo te? Même ba pasteur belinga na mona basali bakotya pende kieko na église. Ekieko baoteya bato mabe. Bato bozolinga bobungisa nzela bana tellement ba problème bokozwa ide te. Muko mususu nalandaka mama Sira na émission na ye azoloba ndenge bato baza na ba prison na hôpital. Na yoki ka moninga azoteya ba prison de ba ame bato ebele kangami na baboloko. Azomona besprit ya bato ebele na kati ya prison. Na yoki mateya moninga teyi. Nazaki kotambola pa na se retrouver pe naza pe na hôpital. Na kati hôpital fu basanga ba examen. Bazozo na pesi loboko makanisi eza lisu te taima na talaki video kala. Bakaninga loboko nde bakanga biso babendanga makila. Nazoyoka nga moko. Omoni prison oyo yokaki wana. Bana ba prison na hôpital. Bakota yango nde boye. Nini bazozo? Nga mona bi o. Njoka na nzela makila. Bomo ya mutu eza wapi? Na makila. Tala bazio makila. Biso to yebika na makanisi na biso basala yango ka ba analyse ba examen. Mais o etikalaka. Nana zwaka. Banzambe ya hôpital. To banzambe musu bayaka osala contrat. Tozala mayele. Otema mabe komema biso pa moko te. Koluko détruire moninga osala moninga mabe ekomema esika moko te. Nga liboso na ndo yeba te. Nazotuna pourquoi batato osala bambolamu basongisaka mabe. Olingi baninga na bosolo baninga basaluka mabe balakso degré ya mabe. Nando yeba te. Njoka donc basinya baza isu na mitema obiso toza nango te. Mitema eza isu ya bango te babalola. Bango mokutu ba raisonner ba chance na bango batika déjà bakaba bilo na bango ya mutuya tuya. Do raji wana yango wana nde izotindika bango na mabe. Do soki akani asala mabe osala nkaka. Nzamba lobi pona nini? Pona nini? Soki maloba na nga Rebeka ekoko bongola motema na yo te. Ebo maloba ya Nzambe. Soki bolingo nga na lakisaki yo liboso. Na oseka na yo. Naza gentil na yo. Pote na benda yo ya na Nzambe na nga. Omoni nga zoba. Yango etindi yo bambanga njete. Yango esali yo loba oyo lobi wana. Yango esali yo otatola oyo tatoli wana. Poto msu gentillesse nanga. Bo maloba Nzambe. Bo so nga naza faible. Bongo aza makasi koleka ba makasi nyonso. Bo sani wako kobikisa yo. Soki liloba o ezobima na munoko ya Rebeka ya Yesu. Eko comme eleka na munoko ya mutu asekaka. Eko sauver nga te. Mena kende ko lukongo ebima kana donc na yoka kapa na ye moko bia pa basakoli ya nkuya makasi ya puissance. Ezwa Bible tanga makomi na Nzambe za clair avec plein d'amour na 6. Azo ebisa opona nini? Azo pekisa kofukamela banzambe mususu. Azo pekisa kopesa bofrande na banzambe mususu. Azo taliso ye azali véritable Dieu Nzambe mususu azate. Mais pour ni okanga mikana ba dieu étranger. Pour ni okanga mikana na caractère moi c'est Salomo o yakana ko chatouble na bandakwa na konja Nzambe ya Salomo. Ba ye na banzambe na bango. Ti Salomo apesa ba okaisika bachakaka bekeko na bango. Ba pesa ba okamwa mabele bakendo kumisa Nzambe na bango. Pona nini tozotambola oyo kuti mobali na Nzambe abomoy pukola ndepede na nzela bomoy oyo kuti mwasi na nzela bomoy poni tokola na mwasi na Nzambe abomoy
yo ye nzambe na ye pe nzambe na ye yango lelo baconséquence ba divorce ebele bato mosusu bakokasaka koswana mpo yo oyebi loko oyebi kaka bato baswanaka loko boyebi kaka bato babundaka na vie loko boyebi kaka bato balukaka mbongo so mobali akomi mpasi mobali abomwasa koboya ye na mpasi nde yango wana yo oza nango na motu nzoka bolingo mosusu ekabwana te nde bino bokanisaka bato mosusu bapalangana akoza makomi oyo vérité maloba na nzambe bosolo epanzaka mpe bato. Si tu as la connaissance tu vas comprendre, mais si tu n'as pas la connaissance okokomante ka ndenge bato mosusu bakomataka okofinga ndenge bato mosusu bafingaka okoloba mabe nde bato mosusu balobaka mabe mpe okojuge ndenge okojuge. Tika koboma bato, tika motema mabe, tika makambo mabe okobika. Me mpona nini yo lingo kufa na mabe? Mpona nini yo kangami ka na nzela mabe? Mpona nini nayebi ki eza plus fort que toi? Me nzambe aza plus puissant ke bato bakangi yo en otage. Totanga Bible na nzambe avocat azoloba nini nani? Nzambe adefendaka bato suka wana oyo napesa bino verset moko ya Bible na Esaïe eosunga bino na video nalobaki oyo nzambe akoko kangolo na ba prison na bosana kopesa bino passage biblique nyonso nazoyeba ezali kaka mpona kosunga bino. Totangi bolimbisi peuple de Dieu na makelele ezali natangeli bino Esaïe 52 nazotanga 13 à 15 tosukisi na biso wana. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus na kombo na Yesu Masiya na Esaïe 52 pour compléter na version na pesa que il y a délivrance, comment Dieu peut te délivrer dans la prison. Yahweh alobi boye mosali na ngai akolonga akokokisa mosala na ye akozwa bokonzi pe lokumu ya koleka. Bato bayokaki somo mpo na ye pamba te elongi na ye ebalukaki ezalaki lisusu lokola ya moto te. Kasi sikoyo bato ya bikolo ebele bakokamwa bakonzi bakotikala minoko polele pamba te makambo bakomona nanu esalama te pe makambo bakoyoka nanu bayoka nanu bamona yango te. Donc makambo bakoyoka nanu bayoka yango te, makambo bakomona nanu bamona yango te. To mosu na debi na biso tobandaki tozoseka makambo nzambe ebimaki lokola ba théâtre, makambo nzambe ebimaki lokola ba aventure. Etinda bato mosusu batatola nde batatoli wana parce que mosusu nazalaki koseka nazalaki gentil. J'espère que vous comprenez le banza, mais tu vas comprendre bien. Eza pour la délivrance. Eza pe pour nanga, et pe pour na ndeko mususu. Esaïe 52, 13 à 15. Non, mais la bino interprétation biblique bien. Pe na koye la bino comment na Bible mutu pe akotangela bana na ye. Série na Bible ezali. Pe na komemela bino théâtre nini oyo kokotanga na Bible na place otala ba théâtre mokili oyo kana kati ya Bible nyonso oyo kokoluka na na mokili oyo Bible na lukata na sanuye mwa moke tu vas voir ça dans la Bible. Nzamba sekisaka na yebisa bino Dieu est gentil nyonso oyo koluka seka nyonso koluka ozala ndenge yo polingo ozala nyonso ezali na Bible. Na ba série oyo talaka ba novelance
soki olingi ozwa ngo na kati na Bible me emema yo nde na bomoi nakufaka te eza mpe kaka na Bible. Nzambe alobi sikoyo bokomona oyo bomonaki te, alaki bino makambo malamu na nzela na nga mpe ntango mosusu omona mama Rebeka oyebaki te. Parce que quand Dieu nous appelle souvent, ozwi appel na Nzambe, tosala appel mosusu attention te na batourage oyo biso tozwaka. Njoka ceinture na yo mpe ekokobebisa yo, njoka ceinture na yo mpe ekokondi oyo dans le mal, mpe ceinture na yo ekosalaki yo bosana banzela kolalakisaki yo. Mais gloire à Dieu ba oyo baza ya Nzambe babika kaka. Po anini déjà solution toyebi eza na Bible, moto nyonso abondelaka kola abika kaka. Lokola tozali kobondela Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, akaboli biso na bato bazali nzela moko na biso te. Oyebi Abraham ntongo abimi na Nzambe abenga Abraham na Lot te, ayebisaki ye mpe te Sara. Abraham nde azwaki mwasi na ye Sara, mpe azwaki ndeko ne Lot. Ye moko nde moto asalaki shwa wana. So mpo akende ka ye moko alingi oke ye moko, me azwaki mwasi na ye mpo aza mwasi ya promese, mwasi ya elaka, eza na senima na kati wana. Me kozwa Lot, ye mo nde Abraham alingaki abima na Lot. Tout comme mpe biso bato, Dieu peut nous appeler na kati ya mosala na ye ko intercéder mpona baninga, mpe kolakisa bato maloba na Nzambe, mpe ko interprétaka parole de Dieu, ou bien kolakisaka bato oyo ozososola bino boza na connaissance na bino, mais eza moto mosusu azangi connaissance ya bomoi, yo kopesa yango parce que yango bapolo bapesa na bato. Donc mais ozwi moto oyo ke bosala na ye route, ce n'est pas la volonté de Dieu, ekoki mpe kokrelo baconséquence, mpe kofreiner mission na yo. Boyebi malamu histoire ya Abraham na Lot. Tika Nzambe ya Israel apambola bino. Lokola nga nakaboi na baloti nyonso oyo nabimaki na bango liboso, na osenga peuple de Dieu bolimbisi, parce que nga monde mutu nazwaki baloti. Donc lokola nakaboi na baloti nyonso, mutu nyonso ayoka kombo ya mutu na monoko na ngai. Donc yo tala lelo mama Rebeka, kotala passé à maman Rebeka te. Tu me connais dans la témoignage, mais regardez les chemins qui otozo kene na Nzamba bomo. J'espère au comprendre belé po osamayele makasi. Tika Nzambe apambolo to bengami mutu mutana nzela na ye wa kokolanda, mais souvent toza bato sentiment ezalaka na kati ya chair, okoki ozwa bato par sentiment, mais Nzamba obenga wa oyebisa répands-toi dans un Nzamba ba sentiment te. Donc là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Oya benga yo, yende ya foka invisible, yenda oya ko bimela yo, ndenga bimela sol, nde ya ko yebisa opa otali so nzelo okende. Soki po kwa yaki, kolo azana minoko na ye oya lobela rabato, ba oya oyebisa o vérité, o Nzamba lobi pe alingi pona yo. Soko lingaka Nzambe o kokisa volonté na ye. Mais soko lingi Nzambe te o tiaka mutu makasi ndenge to kotanga okufi liwa oyo moko lingi. Nzamba salaka nyonso kaka po abikisa mutu. Nzamba salaka nyonso po asauver ka mutu, po musala salaka yangwana po na kwa ko sauver elilingi na ye. Tika Nzamba bosantu apambola o, tozali bana na Nzambe. Soko tangi na makomi na Nzambe, Nzamba boti biso apesi bomoi ne pona biso na œuvre de la croix. Amoni pasi pona biso tozwa bomoi. Na nyonso toko kosala na mokili toyeba lola ezali pe lifeli ezali. Na nyonso pe toko kosala na mokili awa na se toyeba ke toza na suka na biso ata na tomoni enlèvement te. Tika Nzamba bosantu oyo toko rendre compte moko toko kufa liboso na ye, Nzambe wana apambola bino po yenda yebi vérité, a éclater vérité na bomoi na bino. Nzambe apambola bino. Je vous dis akanisela bino sa bino bolam na nzela video oyo. Bye.